chers amis internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, je vois directement Papa Edo Amani et sans oublier Mama GH Oyo, Bazwami Bongo Kuna Nakati Yamboka Londres, Peba Nanzambe Nyoso tout, Bambote Nabino. Vraiment, Yango Wana et Topesi merci Nandego Nabiso Dadi, Topesi merci Nabaenyo Soto, Bazo Sala même, Moussala Nabiso, Lelo, To Poni, To Yamba Pona Bino, Bandeko Nabiso Oyo, To Tambola Ganase, Yamo Yipona Ko Pesa Bino Ba Information, Ko Solola Nabino, To Monito, Yambela Bino Lelo, Moko Basali Nzambe na kombo ya Papa Charles Lelo oyo azali prophète ya troisième temps ndenge elobama kape ndenge tolobaka ntango nyonso pe ye moko asalaki ba détail nango nyonso tu na émission oyo eutayi koleka. Voilà tozana prophète awa tokosola na ye moke toyeba mwa ba actualité pe musala Nzambe ndenge nini ezali kokende. Bonjour prophète. Bonjour ndeko Eki. Boni santé, boni musala Nzambe. Nkolo na bolingo na ye. Na ngolu na ye, na bolamu na ye, azali kokoba kobatela Papa Charles Lelo parce qu'ayebi que mission eza nanu, nzela eza nanu molayi, makambo ya kopesa eza nanu, yango moni elombe azokoba kobatela biso pour que to mema mboka na esika oyo ya lingi to koma po bana na biso tango bakoya baya koloba teke tala ba papa wana bazoba wana. Non, lelo bana ya ba français tant bazoya baosepela na De Gaulle, ba américain baosepela na ba Obama, bazosepela na ba Abraham Lincoln, bazosepela na Martin Luther King, na ba Martin Luther King wana bazosepela. Mais comme pa na biso so bayeka boya bazoba wana batato ya biso peut-être bazaye bazoba ta niveau batika biso batika biso be esclavia. Alors yango vengeance aye pour arrêter hémorragie wana. Voilà, merci Vengeance Eye pour arrêter l'hémorragie wana ndenge elobi Papa Charles Lelo kasi wana uti kopesa biso ba exemple ndenge ba américain batika mboka ndenge ba français ndenge bana na bango basepelaka lelo kasi na kati wana tomoni pe basali ya Nzambe pe basalaki musala munene na bamboka wana à l'occurrence lokola Martin Luther King atikaka have a dream donc apesaka liloba moko oyo motiva bato ebele tomoni lelo toloba ngo kaka égalité ata soki ezali parfaite te ya homme noir na blanc na kati ya Amérique tomoni pe un président noir américain na poste ya présidence ya États-Unis. Mais les lobino ba serviteur on dit bozo pesa biso ngote ko banda na génération ba papa banani ba au mona ga mutakenda kia mati meti suka na ye ezozala mwa malamu mingi te. Ndeko Eki na kati ya ebele etuluko ya ba serviteur ya un serviteur à botamaka. Le serviteur là c'est celui-là que nous appelons sauveur, défenseur, un serviteur où le monde spirituel il l'attaque pour epesi esprit alongoli ko banga aye na matière abandi ko pesa bino. Maintenant le grand problème chez nous ezate ke tozanga ki bato wana soki tozanga ki bato wana tolinga tolobela te lelo que il y a un prophète na mboka qui a prophétisé l'indépendance donc avant 1960 quand nous parlons na bakimbango. C'est-à-dire bato wana bazali lelo biso ye yo présent. Les problèmes ya biso tozanango na yoki place olobi kasi bino basali ya Nzambe. Les problèmes ezali bato na bengaka les serviteurs de la loi. Bana oyo révélation e botaka ba oyo bakendaka na religion. Donc bango de bato bayaka ko bebisa. Mais problème lisusu ezali ya population. Baza prêté ya ko capter message ya bato wana Nzambe atindaka. Bato nyonso baza na pasi na esika na bango na ekolo na bango Nzambe asusitaka moko kati na bango oya komemela bango esprit moko ya esprit moko na bengango na terme wana esprit ya révolte ya révolution. Alors quitte à vous maintenant ya ko capter. Mais le problème que nous avons ata Nzambe atindi bato ango ya ko capter bazali prêté ya ko capter yango esalaka retard na bango parce qu'à l'époque tozana bakimbango alors bakimbango ba prophétiser le mumbaye a activer le qu'on a politiquement alors esengela ke ba congolais esengela ke ba mobutu bandima proposition ya ba belge ya ba américain pour na ko détruire le mumba faut ba boya baloba c'est notre frère
totala na pensée nini aza nango pona mboka ba soutenir Kasavubu batala notre gérance. Nous sommes capables de gérer mboka. Mondele ayebi yango mondele toutefois tolingi ko kendi fois créer bino ba trouble na kati. Mata mondele azo ko créer ba trouble. Est-ce que bino moko beaucoup zo conscience te? C'est ça le problème yango zo mona ke bozo kende d'échec en échec pona ko beir na mongongo ya libanda ko boya mongongo ya nzambe kati na bino. Voilà, merci beaucoup na ba détail wana toyoki parler na Fumu Kimbangu, papa Simon Kimbangu Kiangani oyo depuis 1921 alobaka makambo ebele pe na ndenge ayaka kozala arrêté ba makambo nyonso tout basalaka kasi olobi bien il fallait ezala accompagner Lumumba zwaki makambo wana a marteler yango sur le plan politique kasi tango bakendaki na nini ya na table ronde batunaki bango église nini eotikala okamba mboka il fallait présenter église Kimbangu c'était parce que ezaki recommandé na papa Simon Kimbangu moi place mabe yaki yango wana toleki côté wana mekoloba bino pe ba serviteur. Est-ce que vous ne pouvez pas ko marteler sur eloko wana oyo ya papa Simon Kimbangu po ezala eloko moko ya biso nde to simbi yango na maboko to moni pe na mangembo batei sur papa Simon Kimbangu na nini bazote ya maloba to ba déclaration na ye po permettre que bandimi ya ba kwenyo surtout ba yoka ba yeba qui était Simon Kimbangu et azai ko représenter nini po na mboka na biso. Merci mon frère. Il faut to yebe eloko moko poto ko ya tena libulu. Et Simon Kimbangu sikoyo azana kati ya histoire ya mboka ya Simon Kimbangu na histoire ya mboka ya Simon Kimbangu bato basala continuité ya lit ya Lumumba na histoire ya mboka ya bato basala continuité ya lit ya Christ sur le plan histoire ya Christ ya bato basala continuité ya lit et loko na faut pas bato babosana c'est-à-dire les Kimbangu ba jouer rôle à l'époque Christ a joué rôle à l'époque ba Mose a joué rôle à l'époque. Alors, ekozala te que église oyebimi na kombo ya Kimbangu nde yango nde ezoya kobikisa mboka. Non. Parce que après révélation, église epengwaka. Église ekotaka na muziki ya religion. Kimbangista kota na religion. Catholique kota na religion. Protestant kota wapi na religion. Maintenant, pour sauver le pays, Dieu suscite un révélateur, un sauveur. C'est-à-dire si à l'époque il y a eu un Kimbangu à Télémi, après le temps, et qu'on a la liste Kimbangu te, et qu'on a l'accomplissement il y a ba parole. Nzamba ko suscité kat labino, ou akolo ba ke nakozonga sous forme boy. Alors boko mona lisus ne longi wana te Yesu wana ne longi wana, Moïse wana ne longi wana, Kimbangu ne longi wana. Mais boko comprendre que Jésus est du retour et le message de Kimbangu et le message de Martin Luther King ne saleli ya bato ya tango wana. Ndoko comprendre que oyo esprit tel ou prophétisa ki na tango wana tale sali nini et bimi ndenge ba comprena que Jean-Baptiste était Élie. Ezana bilembo etal saka ke moni mutu wana azana parti ya nzoto oyo. 3 4 5 esprits d'un prophète. Et kolata prophète moko. Otali o moni ke mutu wana lokola Branham mutu wana lokola Kimbangu mutu wana lokola ezalaka. Alors bato ya tango wana fo bazala na miso ya komona na tango wana mais soki botikali na distraction bokoloba bon lokola Kimbangu alobaki boye alors fo ezala kobika na biso ezana kimbangiste c'est comme une religion kobika mene kozala na sauveur oya kobima na tango wana les sauveurs qui sort na tango wana bazate bato église ya religion. C'est pourquoi mon lelo makambo sa na église bato ba église c'est la religion ba résultat religion ezala kayango wana. Voilà, différence il y a église na religion eza nini ndenge ozo talisa biso. Je parle beaucoup de pas de l'église mais je parle de la révélation. Révélation na religion. Révélation ezali message oyo bozwi pona retrouver ba solution na bino ya tango wana. Ezali capable ya ko expliquer bino ba message eleka, peza capable ya ko pesa bino ba message ekoya. C'est comme Moïse un révélateur, ayeli bana Israël loi. Les 10 commandements na ba message ayebisi bango ke na ye awa ono ya Nzambe ya Abraham ya Jacob na Isaac. Donc là c'est le passé. Alors il prophétisait pe ko yebisa bango na Deutéronome que Dieu suscitera un prophète comme moi, écoutez-les. Donc Moïse azoloba. Donc c'est ça les prophètes. Le grand prophète il vient avec message à Yenango, il explique message d'hier, il vous donne message ekoya. Christ aussi à son tour le fils des prophètes à l'obéli, Moïse,
Ami lobeli, la grâce au yayaki nango, il parle aussi sur autre arrivée. Bezaï mêmement. Donc, c'est nayango, tozali kotalisa que soki prophète aye. Nde prophète ya tango wana, na message ya tango wana nde kobiki sabino. Mais soki bobalise lombo talaka sima. Ndenge erreur moko spirituel esalimaka mingi na bandeko na biso église des noirs. Alobi non, biso photo zonga. Ndenge bakoko na biso, awate non. Dieu vous suscite un prophète, il y a tant, par rapport à problème na bino, il y a tant wana. Ako boti sa yako bimse kati na bino. Alors tant boko talaka na sima, ye koto bozo mona yete, boza na erreur. Ou bien tant boko talaka liboso, azoya, nzoka si azawa, boza na erreur. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Soki to comprendre, soki to sous question na nini wana tango lobi lisolo ya Moïse atalisaki bana Israël aye na kombo ya nani aye kosala nini raison oyo ya yeli pe nani akoya sikoyo basali na biso lelo to ba prophète oyo lelo tokoki koloba oza yo moko te lelo en tout cas ebele et surtout na internet partout na ville ya Kinshasa ba prophète baza ebele avec quel message oyo ba. C'est ça le problème. Moi, je suis venu avec le message de vengeance. On a besoin d'un troisième temps, dans 7 commandements. On a expliqué le message comme il faut. On a décortiqué yango bien. Maintenant, tout le monde ici, on appelle le prophète. Donc, mon évangile à Tangi. Abandote Yabat, il s'appelle prophète. Il n'est pas prophète. Il est évangéliste. Alors, vision. au monde qui vision au PC, que tu deviens prophète. Les prophètes, autrement législateur, à Pasola Kanzela. Ndena message na ye, nde ba pasteur ba botami. Ba prophète ya don, ba botami. Il y a le prophète des dons et prophète mère Nzela. Prophète ya ministère ya Nzela. Prophète ya ministère ya Nzela, même ba apôtre baza bana na ye. Preuve na yango. Moïse, grand prophète qui vient avec la loi, les 10 commandements. Moïse a bâti le docteur de la loi, a bâti le pharisien, le souverain sacrificateur, le hypocrite, le botami, le message de Moïse. Christ vient comme grand prophète de la loi. Na katinde ba apôtre ba botami. Si nous parlons des apôtres aujourd'hui, à partir de Yanan, il y a Christ, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des docteurs. Babotami. Vous comprenez? Alors, chaque prophète, grand prophète, ce qui a yé, le grand prophète n'est pas esclave d'un autre prophète. Il faut qu'on ait le coin. Même le Moïse, même qui? Esaïe. Esaïe, c'est Azali, mais ça n'est pas la loi de Moïse. Mais Esaïe n'était pas esclave de Moïse. Que pour athée, ainsi dit Moïse. Il disait ainsi dit l'Éternel parce qu'il est prophète. Mais pharisien a ainsi dit Moïse. Vous comprenez? Oui. Parce qu'ils sont les enfants de la loi de Moïse. Ainsi dit Moïse. Yango moni po ba condamné babando le bani. Moïse a dit. La loi de Moïse est le biboy. Ndenge pe lelo ya la neti na ba ministère amen mutu moko ye asali témoignage abi po na nzambe papa nde na zwi lobiko o eza nango pe mabete ezalaka nango mabete mais eloko ka topekisaka koza orgueil wana ya place ya nzambe mais eza nango mabete. Mais apôtre, pasteur, baza bana ya grand prophète, la loi. Alors, vengeance n'engaye. Il traite les problèmes spirituellement, politiquement, scientifiquement. Alingi andimi ko créer Maria selon recommandation spirituelle, politique, scientifique. Alors, bote ya bomboka na bino na kati ya mangoma bana na bino ba yeba mboka, ba yeba nzambe. Bo travailler na ba talent o ya bino moko. Ce qui au coxi mission na yote, c'est un grand péché. Vengeance, c'est un grand chemin. On a kati na ye bato bakobotama. Bato bakobotama na vengeance to bengi bango ba pasteur te. To bengi bango ba sauveur na ba défenseur. Vous comprenez? Christ appelé bato na ye a formé des disciples. O to bengi ba apôtre ba pasteur. Chez Moïse, il y a eu ba souverain, ba sacrificateur, ba pharisien, tout ce monde. Chaque temps, azalaka ba na ba non révélé. Oyo messager wana ayaka nango. Yango komona mikolo koya bato nyonso bakoma koteya vengeance. Na kati ya église koyoka bakoteya bomboka. Ya seka ici et bandi est-ce que ezalaki? Est-ce que tango grâce ezalaki oyoka na seka bateya kabila zamabe bateya ngote. Vengeance moto aye na message wana et bandi ko lata bato ti ko kota bato makamba ko banga koteya na église et ko sila bato bakomo teya penza batangi komo moto. Poso otali na Bible. David roi abimi na mwasi ya moto. Est-ce que Bible yoka soni pour komango?
c'est comment biso nyonso wa David abima na mwasi ya mosali na ye et bongo soki lelo yo passé obimi na mwasi ya mosali na yo siko ba lobi yango yo ko sileka pwani po Moïse oteyaka abima na mwasi ya iri siko yo lelo siko ko yo ko okimanini. Vous comprenez? C'est-à-dire quand la Bible dit nyonso bombani ekobima, nous devons subir, nous devons accepter et bima. C'est pourquoi nous avons une vengeance, il y a une discipline pour former des sauveurs, des défenseurs pour un monde spirituel, politique, scientifique, il y a tout puissant. Voilà. Voilà, merci beaucoup Papa Charles Elo. Chers amis internautes, vous comprenez que awa tozo kota penza na bonzambe parce que oyo ezali ndeko na bino ekibumba to sala kaka pona koluka ko sala ba bezite to koluka kaka koloba te fo penza totalisa batu nini esengeli batu batele balanda nini esengeli pona biso toyeba kobongisa lobi na biso pe bokonza likolo to mboka na biso lokola Papa Charles Elo azoyebisa biso Papa Charles Elo soki to komi na suka ya réponse na yo to moni déjà que il fallait makambo wana nyonso tout ebima mais na ba émission misusu to sala ki na yo awa bolobaki moi ba prophète ebele to sala ki na bango bazotalisa biso ete to komona makambo ekosalema na Congo nano esalema na mokili mususu te, il y aura vraiment des éboulements. Est-ce que auto bandi komona à travers basali ya Nzambe ezali kanda ya Nzambe yango bolakaki biso ezali goza na ba politiciens na banani bo ba misusu bakokufa soki ba bongwani te yango tokomi komona toni? Il est difficile to lobake makambo ekosalema awa esalema na mokili mususu te. Non, ça je ne peux pas partager ça. Parce que même écriture à loi et le bi, rien n'est nouveau sous le soleil. S'il y a eu des gens précédents qui biso, prophétisant, nous venons prophétiser, prophétisant. Ceux qui roi bunda, bato bako bunda, et là quoi sike kozalate. Mais kozala sika par rapport ya tan bino, tremblement de terre spirituel, politique, scientifique. Et kozala sika par rapport, voilà, par rapport ya tan bino. Alors Dieu est Dieu. Nzambe azali na besoin mboka oyo ebonga ndenge eza posa motema na ye ndenge eza bolingo na ye ndenge ye moko apesa mboka oyo bozwi. Nous souffrons à cause des hommes. Alors comme il est Dieu, comme le monde spirituel existe, alors Nzambe ayungulaka afrapaka bato po ateya bato mosusu bosala boye te bolanda nga boye soki pa alingi yo olingi nzela mabe akobeta fimbo po osala nini ozonga. Nzamba beta ate moto film po alobaka sambwisi ye. Nzamba sambwisa na moto awa te. Eza biso moko bato za komi sambwisa pe ko sambwisa bandeko na biso. Mais Nzambe asambwisi moto te. Nzamba alobi abetaka fimbo na mwana oyo asalaka nini alingaka. Est-ce que mwana no na ndako so asali mbeba ko beta yete? Eso obeti ozana besoin kufa. Beso obeti obenga mokili mobimbo ya na beti mwana nga. Non, c'est-à-dire Dieu d'une manière d'une autre alingaka zongisa biso na nzela. Et surtout ceux qui a lingi yo ndeko eki ceux qui nzamba lingi ngai na lingi moi chéri to pesa un rendez-vous na hôtel biso ye wana koloko to batama to so kende hôtel ya ko batama to okay tala talati so nzamba lingi nga deko zocha mutu na hôtel wana okoti moto mwa yebana ndeko eki ya zakuna wana na nzamba lingi nga biso na bo moto ko monango yango moto kota ya ko sala nini. Yo telemika papa sa oyawa ozawa te na yego tala moto. Vous comprenez na gérant soki moto amayela koloba alikam na lina sala Nzambe alingi yango te simi nzelo zongi mais soki moto amoto makasi ako persévérer na nzela na ye ya mabe oyo ya poni tia ko kende ko kwena libulu. Donc ce que je vais expliquer na par rapport à motuna no yangwana. Voilà, ceux qui tozonga muke tuna prophète Charles Elo awa bino basali ya Congo soki tobito kende na exemple muke parce que lobi elo wasika na se ya moyo ezalite kasi tozongi na histoire ya Joseph soki ezalaki neti ba dimension ya tentation Joseph akutana na ona ndako ya Potifar awa bino basali ebele bo po tozomona ndire bozokoka makambo te Joseph akoka pa na ndako ya Potifar bino utu bapana bino moko meleo to komona ba mitakala ba nini ba makambo wana nyonso tu bongo so bokutanaki na libaku lokola oya Joseph na ndako ya Potifar. Mon frère, je vais te dire une chose. Chaque serviteur de Dieu Nzamba pesa ba capacité ya kolonga likambo na niveau na ye. Donc tous les serviteurs de Dieu ne sont pas les mêmes. Nous avons un témoignage moko mbangu naza na 6e primaire.
na 6e des humanités tosali ba examen alors toye il faut na ya Kinshasa wana naza mondimi ndenge tozala batanto plutôt na communant serviteur de Dieu te na pesa un exemple. Alors il y avait une fille à Kinshasa, fille à Yenamboka, elle était jolie. Tala bisoka na mboka mwana uti Kinshasa très propre, bois noir moko ya bien wana Kinshasa ya tango wana. Ya tango yo soki ayete okokana kana biso basana mboka hapo. Potopoto eleki mikolo na loba so lingo yeba Kinshasa comme salté tangaka nombre banzinzi oko so tambolo komona na kati Kinshasa. La fille vient ba jeune nyonso ba linga fille wana aoboya. Amona bango très sale. Biso to uti classe to uti mission to zongi. Toke zayi marché na baninga toke na marché to telemi na mo une fille wana mo ilongi moko keseni na ba fille. Na tuni baninga na libi fille wana uti wa fille wana uti kini boye. Ah na libi fo na linga ye. Baninga ba ha? Fille wana awa ba okoka ete. Na libi te ngana olinga ye. Après na yebisi moninga mona lui kende yebisa ye kage président obenga yo. Akei ayebisi ma sœur président obenga yo. Atali na lebi yo yaka. Ngai mwana mwasi aye. Alors aye tango aye akomi bonjour boni bien. Nepse na sepel na yo Ye pa le bien ngape na sepel na yo. Tolingani. Siko baninga nyonso bazalaki wana tolingani te ya kokweya te bolingo wana ye bandeli wana. Alors baninga tu elekeli ba sangwe tamboli na seconde ke fi wana baboya kage ba mikolo ba grand frère alingi ngai. Alors les gens commençaient à dire que nana bakisi. Mais landa ngai c'est le même jour tozu mwana to bandi okita to ketika mwana mwasi wana epana bango. Maintenant entre biso na bango eza na mwa ferme moko na kati. Esengeli kenga na ye ndenge tozokende wana toyokani tobima na ye. Non peso un témoignage par rapport au tuni que makambo a Samson ya nani ya Joseph soki comme libino je suis païen. Toke na fi wana tobima na ye, fi a se déshabiller na yoki na matoi nanga ko bima na yete. So bimi na ye au raté diplôme. Non de la diplôme. Suis païen. Na yebisi mama lata bilama na obima na yote. Na ke Kinshasa so nzamba bongisa na bala yo na ko bala yo. Elekela fi wana. Elekela ba camarade. Fi toke totiki akei na ye na siminzela na Kinshasa tilelo. Je voulais te dire tout simplement que force ya kokima lisumu ezala makasi ya nzoto na biso te. Ezape makasi ya nzoto ya pasteur te. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu sont faibles comme mutu nyonso. Même le président de la République sont faibles. À tout le monde président ba garde a denda. Au monde ka chéri mo ka beta e dada pan wow. Donc nous autres sommes faibles. Alors c'est Dieu par sa force mutu épargne kabiso. Comment Dieu peut nous épargner? Nzamba comme on a tentation moko quelque part. Mutu se préparer pe aya akoisanga. Au monde attend mo soso ka yo. Obenga na téléphone papa chante kokuta na limité te to sa l'émission na odouter peut-être to koti toke mutu ona ko yasim papa Charles azate te azate Dieu m'a épargné pour nzambe amonike oyo soyo bakutani na modèle na ye akokweya. Donc ce n'est pas la force de l'homme, c'est la force de Dieu. Voilà eloko na koki ko yebisa de ce côté tentation on il y a niveau ya Joseph et c'est Dieu qui a épargné Joseph, ce n'est pas Joseph. Voilà, c'est Dieu qui a épargné Joseph, et c'est qui Joseph té. Donc, au peut commis, tout le besoin volonté, ensemble, il fallait commander. Et j'ai ma façon de voir les choses. Il y a comme on a ma cambo. Bref, on a la claire, on est comme le pasteur Nabiso Moïse Mbi, parce qu'il y a vraiment na top na information. Et on a biso Michel Bakenda, on a biso Mike Kalambay. Bon, Mike Kalambay, pena, et on a ma cambo ya couple nae. D'abord, tentation. Les alliés quelque chose, oyo et visiter Kabatonyons. Tous étaient tentés. Après, Nzoto et Tiki. Nzoto et Tiki et Koyananin na tentation. Na boyu nangana sumu kana okotsa nzambe na kati. Que c'est la volonté de Dieu. Non. Pour ça ya bato. Pour ça ya moto. Ndeko eki tango to sala kama be. Pardon, to kotsa nzambe te. To sala kama be en âme et
conscience na volonté na biso nzambe abato te tentation se présenter makomi epesi biso bamesure nyonso ya kokima tentation alors voilà de gauche à droite banzoto na bango mibale elingi oyo basalaki donc oyo toza kobuka lelo résultat ya oyo bango balingaki yango nalingaka bolingani bokeki makangu na bino zeme yaka te eye bobota boboma bana te bosala nini bobota po eloko bolukaki yango wana innocent ya bato boboma ye soki babomaki yo olingi okoma oyo oza lelo babomaki yo olingi okoma mwasi oza lelo osala oza yebisa ngai donc commettre masumu se multiplier kana commettre masumu alors conseil wana na pesaka eza na bato olanda biso aza na zemi mobali atie zemi abala ye te mobali ya wangani pe zemi akomi na olongola ay bo so ina vino mwana ka ye wana oyebi oyo ya kozala ko commettre te triple masumu double masumu tamso ya liboso balinga balimbisa yo o commettre le so ya mibale e ya komema yo na liwa vraiment conseil wana fo na pesa poko boma bana e komi lokola monotone. Voilà, koboma bana e komi lokola monotonie ezo sala bien te oyo ekomaki fallait to assumer yango kasi prophète soki tokotala bien nyonso tu ezokomela biso ota mosusu mpo tozozwa ntango ya kobala noki te peut-être soki bapossibilité to nini mpo tomonaki mpe na ntango ya kala bapapa na bamama na biso bazalaki 22 ans mobali mwasi ntango mosusu 16 ans 17 ans déjà baza marié ezalaki quand même koevite mwa bamakambo ebele ndeko tentation etalaka te ke oza marié parce que okomona mwana mwasi na alliance mobali aolanda ye mwana mwasi akomona mobali na alliance ayebi pe ke mobali oyo eza ya bato omoni musicien wana aza na mwasi na ye na ndaku ana atiko tia mwasi mosu na Kinshasa mpo mwasi aza na poto ozo comprendre donc tentation etalaka te ke marié te cardinal te pasteur te tentation et se présentaka na oyo nyonso eza nzoto. Vous comprenez? Tentation. Alors ngai tango na bali mwasi na ngai na yebisa nzambe nazaka na mwasi moko nalinga mwasi te de gauche à droite nalobaka eloko oyo mwasi otie na ndako ana mabele boni oyo olingi ozwa libanda aza nango boni 3-4 yango ozolanda ya yo 2 kuna olanda 3e na 4e et comme les vieux de vitesse ya motoka to ndenge nini c'est-à-dire même mwasi na nyonso eza kuna na oyo eza mobali vice versa yango namonaka te ke surtout ça c'est pour les hommes mariés des femmes mariées okotika mwasi no mobali na yo oyo abali ya honore yo mpona oluka mibali mosusu mpo bokende wapi donc eza teke mpo bazobala noki te eza na moto aza kobala tentation ekoteli evisite Voilà, merci beaucoup bien dit nino koyi koyebisa na ba nyonso tu bazotala biso pe soki okoyebisa particulièrement na bandeko nyonso tu bazwi makama wana o lelo ba vidéo na bango ba photo na bango eza na toit ya information to sur ba réseaux sociaux na ba makambo nyonso tu ti komi na justice ya pasteur nino koyi kopesa lokola toli na basali nyonso pe na babenga ngoni ensemble RMC oyo pasteur Sony azali lokola RSC. Est-ce que bosali déjà eloko moko to boyokani peut-être ko lukande nini ya ko lever crise oyo te ngana moi je peux apporter conseil nanga d'une manière d'une autre mais nazali te membre ya RSC nazali ya vengeance to na mikanda ya vengeance nazali ya troisième temps la grande vision l'église de réveil azana kati ya religion. Alors pasteur Sony aza mieux placé aza moto pe aleka na bitumbe belé akoyeba ndeni ko maîtriser situation oyo donc dossier je crois ils a déjà na maboko na bango bazwa penza relève pona ko sopa mai moto oyo esila batela kondima ya bana na nzambe ba to sunga bana na nzambe to pesa na pe ba conseil vraiment makambo yezala te oyebi ba catholique na ba couvent
makambo esalemaka ya ndenge na ndenge. Mais lokola boyebi yango te, moyen bomonaka basomoki baza wana eza te. Nayoka bandeko mo balobi bokanga ba église de réveil, église etikalaka catholique mbangisi na nini, masumu eza partout. So okiki mbangisi okekuta masumu eza kuna, oluka lese okima. Ok, catholique okuti okimi, protestant okimi, ok na ba musulman okimi. Finalement oluka ke vana se amai. Kuno kopema ndenge nini. Alors là où il y a des problèmes, nous sommes des hommes, nous devons trouver solution rapidement. Puis kopesa na ba conseil, yango zomona ba conférence, faut esalemaka. Ba conférence, mabe mosusu eza pasteur soit comme une église, comme yé moko. Église na ngai muto kopesa conseil azati. Dans mon église. Or moto nyonso po abika, il faut conseil eza. Yango mikolo na bisa bandima, ba pesa ka biso conseil pe. Ba pesa biso conseil. Ba mona ka teke pa pasteur na biso akoki, yaza na besoin atolité. Mikolo ba koyoka mbe bale, pas pasteur. Donc nous devons nous aider. Je pense que vous allez le quoi bien pour sauver mboka na biso. Nino koyebisa na famille ya leki na biso mwana na biso Eliane, papa na mama bazotala pe ba avocat na ye. So ina yebaki ndako na bango, ndeko iki naliana kende kuna. Naliana kende kuna na sola na bango, vraiment naliana kende na sola na bango. Na minute oyo ezali penda trop tard pour na opesa conseil parce que basi ba komi na l'état. L'état azali te église. Oyo koloba pardonne-moi, pardonner yo sans opesa loko. Kuna place ba komi déjà komi passe. Et avocat ju dossier na ye. Oyo moi 100 francs na ye ko bima. Oyo ba avocat ba lobby ata Sonia lobby ba ko yoke loko. Or nous sommes des humains, il faut to yokana. Le avocat pas un problème. Yo yoka te avocat kuna violé. Et comme ninga ne pe ba avocat ba sam. Alors Moïse ndeko na biso, ba Fenope ndeko na biso. Alors d'une manière d'une autre, va trouver solution dans la miya. Mais nzamba conduire makambo na ndenge na ye ya bonzambe, ayebi place ko sukela. Nzamba zana ko teya bato d'une manière d'une autre, zana ko bimisa bato na kati ya mabulu, na kati ya mulili, na kati ya ba affaire oyo. Voilà. Voilà, ba affaire oyo to telemi wana mwa makasi parce que etouché bato ebele bazaki pe na kondima, ebele ekitisi bango kondima, ebele pe oyo basambelaka na cité Bethel baza un peu bougé, baza un peu bouleversé parce que à tout moment ezala kaka tango batanga ki gege a ezali ka pasteur, tango ba yeko tanga ndanga ezaka pasteur. Est-ce que nyonso tu wana bazokosela ye to nini? Sikoyo nino koyiko yebisa na ba ndimi nyonso tu oyo ya cité Bethel na ba oyo pe ya cité Bethel te po misusu pe aza na cité Bethel te obi aseke pasteur na biso pe ezalaka nango kaka boye ya ye nano ebimi te. Ndeko eloko nakoloba courage na bamakambo boye eloko nakoloba courage ebana nzambe oyo aza mwana nzambe akoki te kokabwana na nzambe mpo na makambo oyo. Okokabwana na pasteur, okokabwana na église, mokokabwana te na molimo mosantu. Eloko eza bien aller prier. C'est ça eloko natindaka bato. Kendo prier lo banzambe. Ozana Moïse to ozana yete. Se tika ye to obwaka ye. Na zongela ye to na zongela ye te. Ce qui ozwi réponse de Dieu osali o nzamba lobi na yo. Ngana ko yepsoni. Pongana ko yepsona bomoto na ye longwa. Le plan de Dieu oyebi yango te. Leçon ya nzambe oyebi yango te. Okoloba ye zala na ye nzambe koto aboyi. Donc conseil na kopesa oyo aza mwana nzambe azwa batan ya ko prier. Kolande influence abato te de gauche ye balobi kone balobi zwa tan ya ko prier nzamba lobaka soki osolne bien alobela yo okosala oyo ya lobi. Voilà, moko na bino pe prophète Kawanga, prophète na bosani prénom na ye Kawanga babi Benjamin Kawanga balobi aza porté disparu. Est-ce que oza na information na ye? Ndeko na ngai makambo neti na mboka oyo mpenza neti wana vraiment est-ce que ekoki koleka inaperçu? Je ne pense pas. Lobi na groupe ya basauveur namonaki bazotinda batindi namoni kuti baotinda basala bacotisation mpona il paraît faut donner $800 soki na aner soki wapi mpo babimisa ye aza déjà quelque part kutu awa na opesa numero epai ya maître avocat mpo abenga leki na ye tozala na confirmation esika ye azali mpona yebisaki bato ya aussi des escrocs nsima badossier wana omona botindi mongo porté disparu mais ndeko azalaki wana rassure nga ke vraiment wana eza leki na ye boye mpe ndeko abengai nga alobi Benjamin aza ndeko na ye oyo aza na Belgique. En tout cas ezosala biso nyonso pasi Benjamin ayibi te
bato bayibi baza libre. Abomi te bato babomi baza bakangeli atrahir te bato batrahir baza libre. Il paraît bakendaki na marche moko ezalaki contre la balkanisation devant ambassade ya Rwanda. Comme eza Rwanda batouché donc Rwanda nayebi te intouchable Rwanda na kati ya mboka oyo marche liboso ya ambassade ya Rwanda liboso États-Unis basalaka marche liboso ya Rwanda nde esaliki bakangi ndeko Benjamin. Je pense que nzambe akotika ye te abatela ye quel que soit batorture quel que soit nyonso nzambe abatela ye nzambe asunga ko mokili balingaka mbongo toluka mbongo topesa nzambe abimisa ye akoba liti na ye toujours na volonté ya nzambe. Voilà, merci beaucoup. Bozui ba information ananyo surtout de konabiso eza vraie information azalaki arrêté de konabiso Benjamin Kawanga oyo aza vraiment arrêté et ezosenga mbongo ndenge tozui ba précision awa donc pour information yango ana prophète Charles Lelo tokomi na suka ya émission na ebité message na yo nino ko ikotalisa na bandiminyo sope ba mbote na numéro na yo ya téléphone et ko sunga ba enyo surtout bazana ba problème babenga papa Charles Lelo ndenge église eza na matanga eza matanga ya distraction oyo ba memeli biso. Alors bana na nzambe mosusu ebele miteme eza ya kobeba ya ko décider basambela lisusu ba décider ya ko finga bazo finga. Mais moi je dirais que ngana sumuka kate pointe la sumuki obandi ko finga pointe la sumuki non na ko kabwana pena nzambe na ngate pona lisumu ya mosusu non. Dieu qui m'a appelé yendenga na okanga manayi yendenga na ko servir. Alors bana na nzambe prenez courage boye ba que église ezala combattre ya koleka nyonso. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu sont combattus. Et d'ailleurs, bino bana nzambo oyebi yango ata bitumba na yo moko oyebi combien ozali combattu. Na mokuse prier pour na bato nzambe atinde la kabino. Tala bitumba ndeko continue azwa na mboka oyo. Sauvons le Congo. Bitumba eza d'une manière d'une autre. Bitumba sauvons le Congo. Tala ndenga souffra au nom ya nkolo pe ya mboka na biso. Donc je pense que c'est que les gens préparent contre nous. Bokoye bangote. Bozalaka ne sengo tango no te ya bino. Mais oyo ba préparer nan koko contre ngai boyebi yango te. Bref, priez pour nous, bo soutenir biso spirituellement, matériellement, financièrement afin que lito biso tozanango et que netina liboso. Tozana 00243 89 83 77 536 89 83 77 536. Tozali déjà na kati ya création ya partie ya ba sauveur. C'est très important. To benyango parti ya ba sauveur et kotika la parti ya ba sauveur. So ko contribuer ko zala malam. So ipo boyo contribuer sauf ka ko finga ngate. Po mikolo ba pasteur boko finga biso. Ko finga ngate po so finga na olakelo mabe. Do ko finga na yo biso te. Nkolo apambola bino bande ko bolandi biso de ko eki nkolo apambola. Voilà, merci beaucoup papa Charles Lelo, merci na bino nyonso to bo pesaki temps na bino vraiment makambo eze belé ya osala me ovandaki pona kolanda biso elongo na papa Charles Lelo, merci na ndeko na biso dadi oyo a aidé biso côté technique et merci na ba union surtout équipe Mobimba ESP Media, merci na famille Bumba oyo ezali famille nanga, merci beaucoup na famille Amani pe famille Mobimba, famille Botalima, famille Bonieme na pesi bino mbote partout bozali et tokomi na suka émission tolobi ensemble ndenge tolobara na bino. Glory be to God. Gloire ezonga panae. Bye.